Mbote na bino bandeko la nyonso ya magazine Océan du Congo Info. Na zene sengo ko pesa bino basango ya mokolo ya lelo. Tigade de fongo la basango ya mokolo ya lelo na bokutani ya président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oya yeba kongo okutana na ba congolais na Brésil bola na basolaki nini. Ils étaient venus des différentes villes du Brésil, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catarina, convergeant tous vers la ville portuaire brésilienne de Belém. Ces compatriotes de la communauté congolaise de Brésil ont tenu à communier avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui exprimer leur soutien à son action en faveur du développement de la RDC. Le chef de l'État les a remerciés d'être venus de très loin pour le rencontrer, preuve de la solidarité et de l'amour qu'ils ont voulu lui exprimer, non seulement à lui, mais aussi à tous les compatriotes restés au pays, leur a dit le président de la République. Dans sa communication, le chef de l'État leur a transmis de mauvaises et bonnes nouvelles du pays. Parmi ces dernières, le pari gagné dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Relevant les défis en dépit du sabotage et des hostilités de certains, la RDC a présenté au monde une bonne image, prouvant qu'elle est capable du meilleur et qu'elle ira de meilleur à meilleur, a renchéri le président de la République. Et notre pari gagné, a dit le chef de l'État, ce fut la réussite de l'accueil du pape François. Et bientôt le pays ira aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, sénatoriales et même locales, a souligné le président de la République. La bonne nouvelle, c'est aussi l'engagement du pays dans la réalisation du projet de développement de la RDC à la base grâce au programme de 145 territoires. Hélas, la mauvaise nouvelle, a indiqué le président de la République, c'est l'agression barbare du Rwanda sous couvert du M23 dans la partie est du territoire national. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on, tout en s'adonnant au dialogue pour la paix. La RDC devra aussi compter sur elle-même par la promotion de l'armée nationale, une force voulue dissuasive et efficace, ne pas se laisser faire et ramener la paix sur toute l'étendue du pays, a renchéri le président de la République. Il s'en est suivi un dialogue avec la communauté congolaise de Brésil. Le chef de l'État s'est mis à l'écoute de tout le monde, même du jeune garçon Uredi Nour Betuna, futur champion de football, qui sollicitait la bourse d'études pour lui et pour ses condisciples. Il a une médaille, oui, mais j'ai l'impression que c'est un petit champion, celui-là. Hein? Deuxième meilleur joueur. Oh, il est formidable. Eh ben, c'est que tu es fort, toi. Hein? Tu bats les Brésiliens, parce que les Brésiliens, c'est des grands champions. Hein? Déjà, toi, je te promets que je vais te suivre, moi, personnellement. Salve d'applaudissements, photos des familles, comme à l'accoutumée, c'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée la rencontre du chef de l'État avec la diaspora congolaise de Brésil. Dans la délégation du président de la République, quelques officiels, Madame la ministre d'État en charge de l'environnement et le développement durable, Eve Bazaïba, et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État ont participé à cette rencontre. Tolongwa bongo na bokutani ya président de la République na mboka ya Brésil tokene na lombangu epai wapi secrétaire général ya parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social DPS mukuse Augustin Kabuya oya yebaki bongo ko sanctionner to ko exclure batu o bazocha milinga na kati ya parti Bolanda. Nous avons pris des grandes décisions. Mikoleleki, mbilinga ezalaki na kati ya parti présidentiel oyo ezali IDPS. Na ngambo ya bandeko mususu basengaki départ ya secrétaire général pe chef du parti actuel, mais c'est Augustin Kabuya Mwanabuti.
epesaki mbilinga na kati ya parti ne lokola secrétaire général oyo azali pe chef du parti azali na pouvoir selon statut ya parti ayebaki bongo kobengisa bakadre nyonso ya parti mpona kozwa décision na makambo wana. Après kosangana na bango na siège ya parti mokolo ya mercredi 9 août 2023 na suka bazwaki décision ya ko-exclure bango na parti bino moko boyoka. Au cours de cette réunion, nous avons pris des grandes décisions qui seront lues devant vous et la presse. Et nous avons responsabilisé notre porte-parole du parti pour qu'il puisse dire la décision en question. Je demande aux uns aux autres de rester calmes. Si vous voulez parler, attendez que le porte-parole puisse terminer sa communication. Ezalaka nde boy soki na kati ya lingomba mwa mbilinga ezali il faut kotia bato ya bongo mosika biso tolobi kaka tolonga bongo na likambo eteli bongo IDPS tokene lomangu na organisation ya 9e G ya francophonie euteli bongo kosila ne population congolais particulièrement bakinois bazangaki maloba te bapesaki maloba na bango boyoka. Non, en tout cas, de journaliste vainqueur qui jamais vu depuis comment mise au monde, je n'ai jamais vu Makambo Tata Mokonza école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wa sali na 4 ans ya transition sans Kabila. En tout cas, pour la cause de Sawa Yimbo Kanasima. À part combat ya Mohamed Ali, na Ali Forman. Et pour Namaka en 1974, na kati il y avait main. Si le lot, aux 32 ans, il y a Mobutu, attaché à Zango, il y a 40, attaché des 6, Mobutu a tiré l'organisation en côté. Aux 18 ans, il y a M. Kabila, Joseph Kabila Kabange, Raïs, 18 ans, attaché, il y a tant qu'on met à Bambata, et tiré l'organisation. 4 ans, il y a Laurent Désiré Kabila, attaché, il y a Baveg. Et tu as la maté. Mais 4 ans, il y a Tata Mokonza école. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je suis là, le président des plus gosses du monde. Quand diplomate, na 4 ans, il n'y a pas de qu'on a épisode que pendant les vacances, les vacances, les comment j'ai francophonie pour aussi la boyava. Et la francophonie est vraiment normal. Bapaya pe baila ki biso na mboka touti komona bango. Mais tokosenga ke francophonie to mona pe ba bien oyo etikeli biso na mboka, po biso pe ba na mboka to sepela. Oyo ya ko-organiser ba manifestation bo ezalaka te mais lelo tomoni ke non président oyo biso ameki kozwa bolingo ya ba jeune ya lelo alobi ke non na ko-organiser ba malamu tomoni 9e G francophonie eleki na mboka na biso pe eleki pe na nenga kimia ba trophée monani donc sengo makasi pona biso tomoni ke non président oyo biso azala bolingo na ba jeune po jeunesse ekende liboso kwa makambo ezokende kaka liboso pona nini mboka na biso photo développer makambo ezo faire partie ya développement mboka na biso pona ni tango bato bazoya image ya mboka na biso ndezotekama. Ça c'est un yami bale ezani tosengi suivi na biloko wana. Likambo ya mauvais stationnement et pas ya ba motocycliste oyo ba garaka ba moto na bango bisiko esengeli te pe ba kota ba sens unique ne magazine na biso sala ki konsa pe kitaki sur terrain pona kosola na bango ba peseki makanisi na bango na likambo wana bolanda. C'est pourquoi mais premièrement, vous avez la chaussée à côté les
monter sur cahier à déposer il faut à mon pantier tu quand libre nous tu revoyais tourner dans la ligne calme équipe en calme ils ont atteint la chose de côté mais monter à partir monter au hôtel mais attends monter au hôtel mais peut-être on a monté ma pièce sur la bande là si vous go essayer c'est seulement échappé ba mona combien autorisation transport de somba communauté fils de autorisation de somba nyasa de somba kona ko tonga Paris mbongo wana ko sala kanango nini il y a un problème net problème ya sensini les apona banzela ezati ndakisa pona kota sana kota na presse kasana donc kota soit kasai ko bima na presse kasana mais kota na bokasi ole bateka tina nzela parking weza na itaka bokasa amisi bana jaune etanga nzela moyen toleka esati yango tozani tomozoka basasini banzelaka baplateau badimarin bamarché nyonso wana ekoma yango bawenze moyen tozonga normal esati tolonga bongo na likambo etali mauvais stationnement ya bamotosikiste tokende na lombango na commune ya Limete na quartier Sokopao wapi komanda solola yebi bongo kokanga kuluna oyo anyokolaka population bolanda anyoko biso na kati ya quartier mpaka Jumakawele akende kuja là-bas dans la samedi akende na ria akende population bongo badia kwa mimi na Kawele bona mwana mabali yo ye ayebi ya machete akende papa yo tomono na papa yo tomono ana susiati na ba makila boye kozani omboni na susiati na sambola na lukaka na ngambongo na njimbi na bimisaka ba grimi na mai nazo bima musala na komi na rai awa bangamba batelemi mwana mwabo ya na machete na simba telefone na finaka telefone na écouter na matoi bana ona bacho kuna baola na bango ngape na oya oyi paza na ngambu opa ngaza na ngambu tenga lukambo o na ngambu peta tsoma peta nzo na montina na montina babetinga na montina babetinga na mtu bazinga telefone na ke ko benga baposa na ye na yo benga baposa na kuti baposa ba ke mbondo boye na kasi na ngambu pona ke na bango abi na ke na ngambu na bengi ba utana na ye na ba utana nde komanda sola ebisenga bilongwa longwa okima na kiminde bayo latanga nde bayo nanga awa mais pona bandeko bazolo ba kia yo nde mutu agressé bakosi lo ma nasibaka machete te na kuna te na ibaka te na botola te ouais papa kombo nani Kalongo tozali wapi Kalongo sai Musomba akawela tomoni na la polisi awa na loboko ya kovimba bilambe ekatani likambo ezani angune bampatukela mwaba akabine bangeza menasa bambula malanyi anyijene nkwata yeshi chikema cha mutayi mwele ngenzo mwele uyito kwata mukabine mumvu muto chukuvu baba ngwatwila mwaba lubilo nonsho kanyinyema nongwaza bele bankwata kabiji banta kumachite kuchita cha mwela umupano nje mwete chemu chamu chamwa inachu mwele chamu chana auto kanya bene mate mina jibanzi mala benda mumfai musumba mujinde mine hamvu mulani makutamu mwana
kachukate bien surtout bakatira banta mwele mumuto mwa munungwe banyaka moto 280,000 francs masenge ni pinje kituma ko mayino tumonya ngani to message ino opesa bakonjo ba Holanda olobi nino lengala lokole lumpeta fort ba basa ba bashibile mabana bakale bachini Bisa sio andeke bakaba kwatano ba basa ba shibalem wala jiba balekele ba shima mbo ba bajamba tukengesh bo ba shalan balem ba kwata ba bas ba shibalem ba wasa ba shibalem ba jibalekele muchimu ba angu china ka welaka. Dans l'occasion de la journée internationale de la femme africaine, honorable Solange Masumbuku ko célébrer ngona ba mama ya Asbel Adeak Bolanda ningenini elekaki. Asbel Adeak oyo ekumamaka epai ya honorable Solange Masumbuku ensemble na ba mama ya Adeak bayebaki bongo ko célébrer journée internationale de la femme africaine. Na occasion wana honorable Solange Masumbuku apesaki ba don lokola ba maputa ba enveloppe ba bassin pe ba mama ba sepelaki bino moko botala. Bokanga boyebake plus de 1000 mamans ya petit commerce na 500 mamans misusu ya commune ya Gombe, Kinshasa, Lingwala, Kitambo pe Barumbu ba bénéficiaki na badon oyo honorable Solange Masumbuku apesaki. Biso tolobi kaka. Mikoleleki, commissaire général ya ville province ya Kinshasa, général Blaise Kilimbalimba, ayebaki bongo ko pesa décision ete na bolongwi ya ba bureau de nanzela pona bo kase likambo ete libongo tracasserie. Ne na occasion na ba motocycliste ba be bongo zanga malobate ba exprimer ki esengo na bango. Général chef de ordre, bureau de mutalva bureau de longo. Dala film na sima moto na film mlai. La film pour le bureau de la série film pour la bango donc de fait que attention mukanda bakanga attention basu mikanda te na so barate na zera jour bangai na sololi na bimi na ngai ici pesa so kangi atuna mukanda te futa autant obima ok on va commander ngirana ya de remercier la condition là au général a joué de remercier qui a oumela aumela tala biso bana moto tout bana moto no so tout yeza mituka yeza moto toka sima na ye baramoto so komi baramoto pour les rabia il faut ça makolo so muta pousse leki asa déjà la risque mutema kobanga muta vera leki azobanga muta moto leki azobanga muta mutuka leki azobanga. Donc, maximum je stade mabanzela à partir bango bongo ba bureau de wana. Ni malema siko loko na kopesa merci mingi o banana ya Kinshasa abula ka moto. Ba tracasserie suka kateme ya koti tracasserie suka. Et loko na pesa merci makasi et continuer ka. Bon soki tozaka boye mboka ekobongo. Bon miyebi batiki koyiba bakoti na moto. Mutaiba lisuti. Mutakoza la kuluna atiki kuluna akoma kubula moto. Siko demo bando tumisabiso pena dega général alongoli na pesi merci beaucoup. Bon, na sepeli na makanisi na yo oya lobi wana na sepeli na ngo makasi parce que quand on wazaki moyibi awa na minute oyo so na moni ata na zela ko bwaka libanga moko ya kanda. Ayibi ba moto awe belé bazokanga ba policier bazokanga ba moto bazokena ngo de station impoli toza ba moto ba mususu ba bongisi ba moto ti lelo tomona na kate pona likolo asase. Maître Adonis Moka et le président Claude Ibalak Bébé Bongo ça la descente na bango na Mushi na ville province ya Maindombe. Bolana. Tozali na Mushi na province ya Maindombe wapi domona ki ba mushwa ba yaki koyamba mwana na bango ya Mushi honorable maître Adonis Moka oya zalaki accompagné epai ya président Claude Ibalak bino moko botala ndenge nini basepelaki.
esimami bamushwa pe bakonfirme maître Adonis Mwaka na ba œuvre na ye biso tolobi kaka. Ndeko Félix Tumba ya lobi ye pona fali akokufwa bolanda. Aigle, Fali Poupa, le Marabioche, le Mago, et le pitch de Hall, et le Parataol, et des Pouts. Nous, on est là pour être à Makassi. On est là pour Tambola. Les journalistes, bon, Ali Bosso, on a eu du sort pour le Fali Makassi. Bisso. Tamsu ba beta ngai tamsu ba tusu ba nyoko la ngai pona fali mena linga fali makasi na tamola ga so talinga ta tamsu na longa na tamsu na basikatisi pona fali Awane to sukisi basona biso ya mokolo lelo soki édition lelo o sebek nyoto pelera kitoko to pesa merci na l'impuissant Kabuya na sima ya caméra wapi na montage to zalibona ndeko Gloire Ngoma na coordination to zalibona na Maman Océan ngai wabino na tiki bino to kutani ngana bino mikolo ezali koya.